Panza Sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza Sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vengi. Mon Paris Express, y'a Marois Vengi. Major Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, Baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tout ça na service ébélé, routine na carton, routine na bilamba, et puis tozali na service moko futimbongo, mutaza na Kinshasa reçoit traitement, au futimbongo, mutakufi na Kinshasa bakokundaye, kitoko, chez Patrick Malouavengi, balobi service kitoko, Soro lingo Oumela, foya na Léon numéro 25, na Global Express, Patrick Malouavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo on est kara awa, po bilo on est comme kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kenda kara awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya dia ndam batinda ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Rue Léon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboy besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela la beta tata touche jouer yo motema yo mabanzo na ngai très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Ah, mamba Kofi pena na ebiti so Kofi ngo zaka ya koloka ou bien ndenge nini so pe gaz. Au moni ce que le rebo mabiso na Congo ali comme gaz so bande aussi là ba ki po soute et ça ra bongo. Mais on ko fait ça li wana ngo ezaka ki mutema mabena nu. Et ana ki mutema mabepo to ngolo ba ke ba kombate balala na banda kwa poa banani yemo na ali afanda wapi. Bon. Ali ya mwasi na poto fanda wapi botu na Kofi Olomide ali ya mwasi na poto fanda wapi. Tangolo ba mama na mama botel. Mama na fanda wapi. Et voilà, comment il fanda kuna tazongaki. Siko cérémonie oyo ya lobike ya trophée so kende. Na ebité wana tu na ndenge parce que ba ibini pe pozala ki tongo ba pesa ke trophée wana ba. Non, ligamba trophée wana ezake atinga mende nango. Atinga mende ala mpupa machine na mbongo ba prêtre mboko. Donc ba ke kuna karinde siko atingami. Ba pesa ye trophée wana bi ana leli ba trophée oyo. Da kuta ko la kata bureau. Akuta ko na kata fils ya na bureau. Donc atingami ba pesa yango. Ne bazoki ba trophée wana ba pesi ye yango. Abi non moni ba beti misu ba moni pe médaille abi non na médaille yo pesa nga vrai moni. Ne na ebité ce qui ba bazo la na sens nini trophée car na zi trophée ta. Oh mais quand na zi trophée ta legi na émission na ki ni alobi que non. Azu trophée ba pesi trophée na foot décide attaquer meilleur journaliste na ebité. Non na pesa ki poto zaki na awa Karim Kutu kobima na e ezaki kutu pasi. Akomela na Yovi. Na Yovi la fandi 2 jours après ake na mboko nini kota ba location kuna mboka mo ezaka mo kuna kota musika kuna kota ba Soweto voilà kota ba Soweto journaliste na kata foot d'ici conseil no repesa te eloto obo ya kande na mamba presque ngeza complexe et a vraiment complexe
Merci beaucoup, Babi, pharmacie de Wing, famille de Venassi, Bunaracha, Luanda. C'est-à-dire, pharmacie de Sungiba, Luanda, Nyos, bon, va te kabakisi tout. On a la sida, on a la Mikwa, la pharmacie de Wing, famille de Venassi, Bunaracha, Luanda, et juste solution. Merci beaucoup, la série d'Ibor Lobo Kanzambe, Champions League, Papa Naden. Merci beaucoup encore, Boss Edino, image, la étoile d'amour. La fille à longue jambe. Merci beaucoup encore. On a blanc la Beyoncé des médias. Merci beaucoup encore. On a exotique dit José la marraine. Merci beaucoup. Bosé Belé, agence, agence c'est un mot qu'on a Paris, agence c'est un mot Global Express chez Patrick Malouavengi. Merci beaucoup pour Bolanda Bissot. Merci beaucoup Andy Soukar Vrai Chéri, Poto Sylvie Tika, maman na Jackie et Marvi. Merci beaucoup encore Armida Love Matuidi, merci beaucoup. Bonjour Jacques, merci beaucoup maman Louise Ndona, merci beaucoup encore la maman Joséphine Mengi na Paris. Bonjour on a raté Durban, et qui t'a Durban pour lancer l'émission pour la bino to sur la mouké la concert nangai Julia Kikasa toya toti musika de Djobou à Durban, ils ont vraiment musika yalo quoi de Kinshasa. Comme je dis, nous avons vraiment musique, tout le monde vraiment comme Banzila, bien, tout le monde est Julia, tout le merci beaucoup d'avoir branché la vérité Bima, c'est déjà votre émission Panique de Djobou, présentée par Yannick Wenge Moutouabonzambe, journaliste à Kala, à Sala Bango Bazala, journaliste à Kala, à Pesa Bango Mituka. Alors, Balia Bala, la Sima Yannick Wenge, mais Lelo, tout solo là. Tout solo là, vraiment, c'est la rumeur, nous avons na Congo parce que ndeko Karine Mokonzi azalaki awa bomonaki émission tosalaki na ye bomonaki bémission quand même bomonaki barimer ndenge na Congo akendaki na coupe mobe toyebi te coupe wana soki azwaki yango wapi alors tobeta masolo na Julia Kikasa tobeta masolo soki ezalaki ndenge nini esalamaki ndenge nini bandeko bazalaki awa tobeta solo Julia déjà osala entrée na ye toza déjà na ye Julia Kikasa chez biso ezalaka bongo c'est la zone de ndenge azoya Julia Kikasa elle va faire son entrée donc chez Bissorabe, c'est Bissorabe, déjà tout sur la cadre de l'émission la Bisso, Julia Kikasa. Boni. Ah, normal. Il y a nous, chez Bisso Zaraboya. En mode Daben, en mode en anglais, en mode Daben, en mode Durban, en français. Tout ça, j'en ai Durban. Parce que là, on m'a rapide, babi to béton, rapide, pendant ma sous-sur au sala, n'a pas si mbote n'a pas fait tout au bord, la nanga, au baébinga, au basipela nanga, n'a pas si pas fait tout au bord, la nanga mbote, n'a pas si famille qui casse, mbote Rachel qui casse, babi lobo, copette, ya famille, hein, Félix qui casse, babi m'dama casse, ya famille, Joël qui casse, balobi, maître, ya famille, babi maître pombate, hein, maître avocat, héritier qui casse, balobi, pasta, ya famille, babi biso, la famille, biso, batnios, tout bazar. Julia Kikasa, journaliste, mon la famille, donc voilà quoi. Merci beaucoup, Babi. Global Express, chez Patrick Malouavengi, agence des amants qu'on a à Paris. Merci beaucoup, on a Andy Soukari. Merci beaucoup, on a Jacques Maboudi. Merci beaucoup encore, Bozé Belé, on a Bisso. Julia Kikasa, journaliste, on a à Food Site, mais un peu de ma solo, parce que dans mon acquis, Bozaki réaction bien, Bozaki réaction bien, Karine Mokonzi, Zakawa. On a des photos, Bokangaki, ils bien, ils ont une relation avec une de Gouane. Ya, Babi, quand ils ont donc, surtout vraiment en Afrique du Sud, ils ont un tirando, donc cela n'a pas bien, avec un cancer, il y a presse, donc cela vrai. Merci beaucoup, mais tu es bête dans le solo à
ya trophée babi Karine azui trophée bo PC trophée pour nga za na fou de ces journalistes na yebi yango te azui trophée ngo wapi tamsu yo yebi on a mbio offert maintenant comme refaire comprendre bande na biso bola na biso sikoyo to faire bo pesa ki ezaki ndeni non ya non lokuta ya kuta na yebi te soki bato bazolanga na sens nini trophée Karine azui trophée ta oh mais Karine azui trophée ta leki na émission la kini alobi que non azui trophée ba PC trophée na fou décider attaquer meilleur journaliste na yebi te non na pesa ki po tozaki na awa Karine kutu kobima na e ezaki kutu pasi akomela na Yovi la fandi 2 jours après ake na mboko nini kota ba location kuna mboka mo ezaka mo kuna kota musika kuna kota ba Soweto voilà voilà comme eko fanda kuna tia zongaki siko cérémonie oyo ya lobi ke ya trophée soki ondeni kasi na yebi ngana otuna nde parce que yebi ni pe pozala ki tango ba pesa ke trophée wana ba non likamba trophée wana eza que atingama ende nango atingama nango ndeni atingama nango pourquoi je salue d'abord vie nanga Pams mokili guti mbongo mokili guti mani na vie nanga Alain Poupa ba prêtre akata jobu o lisolo na trophée ndeni yaya na ndenge mabeti ya Karine naza concert nanga presse ya trophée za ndenge ni neza que vie nanga guti Pams mokili mbongo l'argent mani mpia kate abenga nga isinga Julia na moni yo na Karine mais na posa na système 42 yoyebi to bimisa Karine ndenge za kaka bobeta mo tour ndeza mo tour ka ya mboka amoni ka uti Congo aye fa ça peut mo ba tourisme ka ya mboka ndenge zala na si bien nga OK to salango maintenant ce que jour ezaki profite to salango azaki business rien n'empêche zo numéro Karine benga Karine bobima abengi pe Karine babimi bakendaki basal mo basha ba shopping banini after that baken na office ya bavie nanga Pams yo bien na office ya bavie nanga office ya bureau donc bon bolimbisa nga bala na musika ba tout surtout ya pays francophone moi ba anglais kota moi yo ba anglais kota trop donc ton baken office na ye n'office il faut au translateur n'office na ton baken na bureau na ye voilà ton baken office ya la vient nanga Pams mokili guti mbongo mani l'argent na vient nanga Alain Poupa machine na mbongo ba prêtre mboko ton baken kuna Karine desiko atingami ba pesa ye trophée wana bi ana le ba trophée o donc kutaka na kata bureau akutaka na kata office ya na bureau donc atingami ba pesa yango nde bazoki ba trophée wana ba pesi ye yango abi non moni pa beti misu ba moni pe médaille abi non na médaille yo pesa nga vrai moni nde ba pesi yango tellement que comment on espèce Karine pose un message abi non on a cette mission moko bonali bola tisa ngango en pleine émission comprends nde bazoki yango balatisi yango en pleine émission mais quand même le billet ba pesi yango ta que meilleur journaliste na frère fou d'ici te ya meilleur journaliste ta que fou d'ici bino bayen boza awa bayen boza ba jule kikasa bazali ba patuchine mo bazali ba bibish place mo bazali elo ni malonga ya malonga Karine salo ba pesa po ye mono na za wana ko ya na ndanga yake zaki na mingi kasho na kasho ya le gars tambola ki azaki l'aise à enjoy vraiment la kata fou d'ici ba place ka oya la ba place azaki tazaki na ba vena nga Pams mokili guti mbongo ona ebiso ke fa to za biso nyonso mais elle considère que jour wana azaki na tournage mwana kende zakite azaki na ba vie na nga wana esi ndenge pa lobi ke na ko ke bisinga ke na téléphone ki akutene na lipasa ba mbongo ouais bakutana lipasa ba mbongo banini ndenge yo kaka lipasa ba mbongo bakutani donc lipasa mbongo longole mo jeune zalara te bakutana lipasa ba mbongo ta nde ebeli Karine so akutana lipasa ba mbongo a filmer mais lakini ya lobi ke no akutana lipasa ba mbongo eza siko eloko nda o filmer moi biso nde to dire bon to filmer te nde to ya nzela to filmer batu babi ke to sali voyage à dire bon nde to sali l'émission en a dire bon yebe so kasi yekuti wana ya bilone déjà kala kuteza kutelo te yo tuna donc bolinga ka bomo na kaka ke a filmer na lipasa ba mbongo atikali comment na lipasa ba mbongo te ya lobi na kini prêtre wa kutana ye na fou décider ezaka lipasa ba mbongo kutana misusu te ba prêtre ba ebele parce que abika lipasa ba mbongo no ebo ba guti Pams mokili mbongo ba omba bimisa ke ba omba melisa ke ba guti Pams ba onyo so baze kiri moko ba guti ba pourquoi c'est que c'est retrouvé na été se retrouver ndeni yo ba memi yo banda tango ba saisi yo ba shopping ba sombelo bilo nyonso yo lingo ya na se retrouver ndeni bazaka kiri moko dans so akumisi lipasa ba mbongo
ezaka loko asene loko te po bana bango ekiri moko donc bato nga na yebi o babimisaki nana ba voice out o biso dans Afrique du Sud on a système à voice nana ba voice mais na ki jamais ko bimisa une émission botara faux nana ba voice na ro yo ki sa yo appel yanga na guti pam so ki limbonga benga tu la petit faux petit il te biso ya neni o bi ko so ya moyete o comprend que ça dana Karine sika bo na ko tanga pe sanya so bakuta naki wa ba batnanga mboko yo bi ka biso to fana na mboko donc voilà quoi ça le biki muta mbonga zate na mboko ayebi ne mboko te donc tant oye na mboka ba tu faut olanda likoloni o moni pa nini ke ba combattant balandi et puis ou melita zongi pour ça ba combattant ozaki ndeni awa ba combattant ba beza leste ba combattant ba enlever babi ba enlever botika kokosela ba Al-Qaïda makambo botika kokosela ba Al-Qaïda makambo ba combattant ba tonton botika kokosela ba makambo balandi wapi so pour mayena na ba combattant to ba Al-Qaïda zaki nini ezaki problème nini awa omoni so ye na mboka batu il faut oyoka na comprendre oyoki abatambola neni this is Johannesburg oza Afrique du Sud dans Afrique du Sud ba on a lo yenge Afrique du Sud apona ban Afrique du Sud ndeti bino ba ya biso bota d'une expérience mboka o comprend tant d'une expérience mboka tant oyoka na ba lo yenge te bobo non tant aye ayaki na ba lo yenge hérité wa tu comprends siko hérité wa ta awa to boita sa mission na biso no so to beta bien mission so to bini biso so to yembi mission mboka donc tant to ye aye awa le roi de la musique ba ni attend da ba bi rien musique et beta ma te fa ko musique et beta ma te siko tant ba combattre ce ko balanda ke pourquoi akenda ki po ça ba groupe ba groupe so ba combattant ba groupe so ba combattant ba so pe ba yoka na raté yes ko akenda na groupe maka boye so il y a 3 ou 4 personnes boye asana bango émission entre selfie émission boye avec un groupe oyo so boye boleki na groupe oyo te c'est que bo comme Afrique du Sud te ba combattant solo ne bango moni siko to ba combattant ba moni ba o mususu groupe wana nde ba moni nde on ba sali nini ba landi ba kaneli bandu ba liba papi machete donc atamboli pété atambola la journée moko na journée o atambola ki na ba vient na pam son ki buti mbongo sili na ndenga zongi donc c'est ça merci beaucoup babi exotique c'est maman Irène Bengazi elle a passé une botte bola na biso na minute babi ML boutique chez Lilia Mandangi ndeko venanga Matuda Mandangi bola na biso siko merci beaucoup encore on a Jean Bosco Kalou Moluba ya Mwin Jean Bosco Kalou Moluba ya Mwin venanga merci beaucoup encore on a Jean David Kiambote mokonzi ya Coca-Cola merci beaucoup encore on a babi Maman Georgine Bengazi femme commerçante babi merci beaucoup encore on a Xila côté moi si à Pembe na kati à Paris merci beaucoup bonjour on a biso tozaka on a Jules Kikasa conseil no groupe ça rasinde bona bino concert na kindenga lobi que non anié ba prêtre nyoso awa pe a lobi azaki na lipa sambonga kota na été pe abimisi trophée a lobi o ba PCT que meilleur journaliste na kata fo d'ici conseil no groupe ça te eloto obo ya kande na mamba presse ngoza complexe et a vraiment complexe ce que au voyager au comme na mboka mabo okute na muto kutene so po kutene te loba ke na kutani na yete trophée on a so hotel ngoza ba trophée mo ba beta griffe à South Africa ba teka na bango partout awa potom ya loba ke azu trophée on a ba PC trophée non de un an organisation marocaine s'organise biso to ba journaliste Afrique du Sud exactement organisation marocaine peut ça ba trophée et até pena et comité on sous plus tard et comme mais un comité d'organisation on est até dans trophée on est en ya kokabela na ninga play pena ninga te ke mutapese yemo katingami nango ba pesa yango dans deux yemo na singa it trophée yemo na singa ke bo pesa ngai sala nga bien mon kande na zonga kinbo e sala nga vraiment ni on ba vie na ngate ya si ba kuta na wana ngamna ese longo te ba kuta na po ngana sakina tante na ba tourna jouer bika ma na biso ndeza kazaka nango ya nde on ba kuta mais quand c'est non pesa rara que au moni ba bi mo le kuta pesa kanango bien na presse mais et comme paye ya marka cité que au commis ya marka en plus on nié baninga o bazaka kuna babi kuna na Afrique du Sud journaliste azate na ndeni merci beaucoup to comment merci beaucoup on a pharmacie de Wing Family de Venasibu merci beaucoup na kata Luanda et juste solution merci beaucoup encore on a Célé Dibois le Boka Nzambe Venangai ya Kati babi Champions League papa Naden merci beaucoup bolanda biso siko mais na habité ken pia ndeko ken pia pa tozala wa bi balanda ke ba leva ke bilo mo bongo awa pe ba journaliste bazate Jules role bani
mais likambo siko ekomi na siko kokamisa likambo enlèvement na habité so ekomi opesela bato ba gaz bien ndenge ni likambo enlèvement okende ba levaki wa ngatika leo kango te natika leo kango te po ba levaki pété dans zaki awati ba mikone sili cérémonie pe bayelaki esalami nango te to ebite salamaki te pona siko cérémonie na esalami te pourquoi na ba karing bakenda pe na bakena bakeba organisation c'est membre organisation ba organiser bien te na bata dans organisation zaki nango dans ba yaki ka ba ya nanu ba mona no elengi no Afrique du Sud ma kompene ba 25 na ba bien te ba linya ba comme Afrique du Sud ba mona yo ebika Afrique du Sud gaz ezar na ba kinu wana yo ebika donc ba linya na ba mona Afrique du Sud to ba moni basa l'organisation basa la cérémonie te ya bango aussi déjà ba moni na ba bazonga ba ken pena bi ba yambe awa loko la roi pa yebana makasi awa za solo to lokuta bane ba yamba ke loko roi ko ça non abina ba journaliste attends okay ba journaliste ba yamba ke loko roi so ba c'est non émission et tant que confrère na biso o uti Congo ye biso non Afrique du Sud to na système ba rando tendenge bango ba zaka nango na Congo biso ba journaliste Afrique du Sud na système wana te po to zaka na nous very busy yo ebi mbokoti ezate ya nos journalistes be mosala elo te zaka bongo te na telemi be pourtant o ezake na telema na loba mais after hour na place na ke na sala musala donc to zate wana to telema o to banda rando na mutu to na temps wana te to Miss Money. Merci beaucoup babi biso bayaniki wengene to koma la mboko to sala musala na luka bine information pe ça dit moi ça va ta mboko to mona mutuka na nenga avantage te babi yaniki wengene na avantage te mutuka faut que ta carburant on banda jobu o tiawa déjà grave na nenga avantage te na nenga vie privée nanga batba mona ngote na nenga te na bali na tsheba photo ke zanga tina na Facebook yaniki wengene bali les journalistes sont tout le monde. Na bande tout le monde. A que ceux qui Dubaï, ceux qui nini, a teba photo, ceux qui nini nga complexité. On ba complexe, ba masala nga bande ko nga ba journaliste ba baby si musalo na nga mukete. Comprends? C'est que nga bina complexe. Tongo la kinana Captain ta Didier Mpana. Na masala bande ko bala Congo. Yote na ba bande ko nga bala Congo. Ba baby si musala biso do monde na journalisme baby e ko me ko finga na ya ba sa ba bleu sanga tina o kainka photo libala lo kuta libala sa mite publier la Facebook kingani ya bali des normalité bande ko to changer yani ko ngena ya fo décide na azo avion de Kinshasa fo décide na lo fo décide na kenda Lubumbashi na kenda ba Zambie na tambo ba mo bele ravane na linga lo ba mingi te fo vane passeport nga ngo visa en cours nazala mboko tozo tambola na betika to mona mbanga te ensemble des athées chez biso les akabo c'est dit tout passeport nga ngwana to sala musala to mbanga te mais na bité jula kikasa na kata ka mission biso lo ba fona lo ba excusez nga fa nga c'est di bolo nza bo pekisa nga excusez nga lo la méchant on va par rapport à likambo Kofi a fini ba combattant ba zoba balala la place bien te o ba combattant ba méchant que chroniqueur au gros banine par là. Bon, mamba Kofi pena na ebiti so Kofi ngo zaka ya loka ou bien ndenge nini so pe gaz. Au moins ce que le roi bon biso na Congo ali comme gaz so bande aussi là ba ki peut souter et ça ra bongo. Mais on Kofi ça li wana na monongo ezaka ki mutema mabenanu. Et ana ki mutema mabe po to ngalo ba ke ba combattre balala na banda ko poa banani yemo na ali afanda wapi. Bon. Ali ya mwasi na poto fanda wa botu na Kofi Olomide ali ya mwasi na poto fanda wapi tango lo mama na fanda wapi tango lo baki ba combattant finga bana poto balala bandaka po bana poto bana eloko te bana poto pona omona no appela no za lokuta appela ale kuta et donc azaki ni kana posa moko posa moko aluka non azaki ni dana 6 azaki kana posa moko ala musasuba aluka actualité voilà aluka actualité mongo yango na penda ya presse aluka actualité dans la msabata zuka ya tout ça ba recording te attends ba recording so ezaki oza muntu il faut to yoka pe muntu ngalo ba nini yo moko mango allo nini oh ngala ki pa bino ba poto ya na sens moni ya na sens te po na ba sa ba poto nyo sombo te ba bi moni bino ba poto botika bino ba poto to ba bi bango ba sumba mapangu na poto bino ba poto botika ba poto ti ko fe ko makofi kasi ka ba poto ngo mba pesa keti kuti musique wana kuti ba bilamba blo ba pesa ba bilamba ba pesa bango ba nini ba mbongo musique wana kuti ndenge kufa ka bango pe ka mbalela kati musique ekufi ba bomi biso ba mbongo za susu te ba kombate ba bomi musique
Kofi Tikaka Yaya to bête matso mususu donc c'est ça Yaya. Vraiment mon père mon compte sololité en tout cas sololité. Comprendre ça comme un niveau simba ba combattant Kofi nga ba combattant bazoba. En plus ça bien que décembre na poto de ba poto ba kanele déjà c'est que ma bien déjà zo kota. Tant que décembre wana. To zelara que décembre on ba. Et là on est comme na décembre. Abi ko avant décembre musuku novembre a kakadon. Merci beaucoup mon gars. To zelo comment la poto total nanu. Ah, ce qui est Simba. Ah, merci beaucoup encore. Na venanga Diego Mwanza mona poto akala na pesi mbote. Venanga Kofi na so la le kan. Na bo sanité Diego Mwanza. Ouais. Oui que na ba na te que to za ba friends. La solo. To za na so friend na Facebook. Diego Mwanza de Big Agatoire babi mo poto akala. Solo la rat. Biso to ngande ba solo la donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. Merci beau sentir la carte d'émission biso to ki awa. Na Durban pour na to ça la émission après moi tout quand les ala to zo ngape kaka lelo ah na carte de émission biso na bité na ngo zo interview na bité okolo bani monde de presse a zo kende ni na mbona kata foot d'ici monde biso ya presse zo kende yo monde de presse que nango vrai quand ezaré que nango vrai et là on a félicité ba journaliste Afrique d'ici nyonso banana yo yan to ke na ba bibi to ke na ba la queen to ke na ba patou et là on a félicité bango pour anini pour a sala ki journalisme mais na libanga ne mso asala donc na kayu na sala ezate ka banda poso okati o boss nanga lobi ke lo misala ezate yeba ke ya na se retrouver ya na futa ndaku ya na lata bien ya na za bien et le rana féliciter la journaliste na South Afrique d'ici yango wana babi na pesi batinyo stumbote yango wana quoi. Merci beaucoup. How are you man? Ya sharp les alcabos bien pas biso les alcabos kaka to so na mindele to zana na bango to vanda na bango makambo na kitoko to mo kina suka mission ya biso na vite Julia lo ni rolo basusu hello mabanga koka ta place ote mabanga na bi na bosani babi mbongo na ngande yango libanga Toi, tu as l'air dans ma banque. Tu as l'air dans ma banque chez les Arabes. Et Rodance Mengi, l'inforgettable, l'inoubliable, l'embossanable. Anniversaire de Zakibo souhaité. Ah, n'a pas quitté, n'a ça il faut. Et Rodance Mengi, Limbisanga, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, na Bossanaki peut à maman Louise Ndona. Moi, la libosso, la famille, dans sa fierté, la famille Ndona, la rate à Paris. Joyeux anniversaire, maman. Charlie Adjanga, Balobia, l'artiste en couleur. Tous la rare bête à bord, on a Congo, l'iféro donc, il n'a ma bête. Babi joli, bolèche, moi, na ya poto. Babi fille, moi, ya bien, boya hitoko, ya kano, boya maman, babogar, joli bolèche. Na personne mote na musique. Penki, bless, Penki, Babi. Ma soleil comme en cours quoi nani susu aïe na suki na vient na gouti pomme mokili mbongo mokili mani mokili l'argent mokili pia katie babi vient na sombelinga matos ya solo oh gouti mbongo pomme mokili sombelinga matos donc yana yo la babi biso to sola na ba prêtre mboko yo biso to kocha na ba prêtre mboko yo mto uti bando ya onga sola na bo okosi babi biso to kocha na ba prêtre mboko so lingo kocha na ba prêtre pour ba prêtre msu baza pe basila na bango déjà ba na tante ba ebele mais kombo tikala kaka babi soko ye ba ke ba prêtre o bazan régner mikolo baza en cours quoi yara benga radio de kikasa parce que tala benga numéro OCP aïe babi chemise ka boya nwenge veut na leli et na salio maman biso maman Ange Nzumba na salio maman boto vrai chérie du la kikasa bo sentir kaka chez biso rab. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs tambe de comme na souka ya émission na binonga ya Nico Wenge moto pamba journaliste à Kala papa na qui artiste na zali na sengo ya pointer bino émission sur celle de abona na kanda c'est dire tout kuzwanga déjà boy na kanda pour bana poto bola na boy belé wapi ya Nico Wenge na bina sina comme na kanda déjà ya Nico Wenge na sina koti marambango batu bakufaki le 1er le 19 le 20 bakufaki ndekwana zo bela. Merci beaucoup déjà que belé bola nda biso ngai ya Nico Wenge papa na qui artiste moto pamba journaliste à Kala na ngi na sengo pointer bino. Merci beaucoup à Diego Mwanza na poto Kala bo comprendre na simbi papa mabanga wa. Merci beaucoup na vela série du bolo boka nzambe Champions League papa na den na peso mbote. Merci beaucoup encore na équipe ya Panza Sango Congo babi boss Edino Image étoile d'amour la fille à longue jambe blanc la bienfait des médias babi Chantal Bola sapeur de Noël babi Dadine l'angolaise et talaka yo itila côté moi c'est qui to na Paris babi
exotique chez maman Irène Bengazi. Merci encore, on a ML Boutique chez Lila Mandangi, Jean Bosco Kalou, Moluba ya Mouindou, Vélan Moluba ya Moundou. La personne mot de merci beaucoup encore la maman Georgine Bengazi, femme commerçante. Il y a bien 4 Luanda pharmacie Zamoko, Ozobiki Salatunyoso. Ah, Babi pharmacie de Win Family, de Vena Sibu. Venanga 4 Narata Luanda, ça dit Batu tout bas sepeli, c'est le Dibor le Boranzambi. Merci beaucoup si vous avez aimé cette émission, dites amen. La CD qui tout comme Tazaki Stima la caméra. Si vous avez aussi aimé cette émission, Emma qui nous te le Bana Djebou, pour apprendre sa bonne information, vous pouvez merci. La Chiba Chibambalo, Chiba Chibambalo. Oh, bah, à la tissa, bah, ministre Belé. Bah, biso to kep kasi Didier. Oh, donc c'est notre comment kep on a. Il y avait un piano, il y avait un piano. C'est ça qu'on a fait ici, la prêtre d'Azali. Mais il y a un piano. Il y a un piano. Il y a un piano. Didier Siko, il y a un piano. Donc ce qui est la commune. Là, qui est Captain Camille, il y a Didier Piana déjà, voilà, Didier Piana na 4, il y a Captain So, qui est pour se peler. Il y a Kenda, qui est na sala 5 jours. Il y a beaucoup de côté au terre. Beaucoup de thé. Viens dit non, please, n'évitons au montant au Guna Rokatate. Didier Piana Kenda, qui est na sala 5 jours. Il y a hôtel, il y a 3500 rentes par jour. Mais de 3500 rentes par jour, fois 5. Donc $350 par jour. C'est que ma bécotti. Didier Piana, en tout cas, Didier Piana, tout c'est là. Didier Piana, en tout cas, tout c'est là. Là, puis Yannick Wenge, Nassina Sepeli, Yannick Wenge, Nassina Sepeli. Donc, on a sous l'émission, on a vu déjà, Tozano Nawa, na Dirban, tu peux t'arranger ma tour, Bani, Nigande Zala. Je te dis que Bali a le couteau, tu as photo sur Facebook. Oh, qu'est-ce qui vous a pris, tu as photo sur Facebook. Je te dis que Zalate. Yannick Wenge, journaliste responsable. Na Congo, na Zaki na Mutuka. Bon, il s'en pour l'avantage. La salle avantage. La foule ici, peut être mon Mutuka. La vie, c'est dit que tout le monde, déjà, na moi, musique, tout. Une seule adresse, un seul agence sur Rue Léon, Global Express. Kinshasa Rwanda, je sais que moko. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la dénonciation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en a toujours été dans la colis, tous en a fret par conteneur, les fret maritimes, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Tout dans la petit colis, la colis express, ou cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as pris un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, pour saluer ma ramion sur la kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express, ceux qui vont appeler Singa confiance na Paris, à Château Rouge. Donc c'est qui nous ça les alliés. Biso na kati global, donc confiance. Patrick Malavengi, quand il a sali biso na Rue Léon, na biso yo temongo kaka sikoyo. Yo mom to yebisa bato na yo famille na yo, soki bazo na tongo, soki bazo na midi, soki bazo na pokwa, kaka yo. Global Express, accueil, rapidité, sérieux, confiance. Ah, vous allez la monter. Pas assis les cas. Global Express, 16 ans d'expérience. L'expérience compte aussi. Ma prix na biso, le moni ailleurs, na ma conquérant la biso, baza plus moins que biso pour rembourser nos différences foirées. Côté à la commentaire les accueils. Global Express, bah côté les masses.
Global Express na Paris toza na métro Château Rouge rue Léon numéro 25. La aire d'ouverture na biso ezali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. ngolo césar ozonga mbongo akotindela bayekoli na ye akotindango na Global Express bayohane baisaki bayakobo badavidi bango to bakozwa na Global Express. Donc soko olingi obenga biso obengi biso na numéro fixe na biso eza 01 44 92 82 85 to na kopesa na ndenge na biso babelge tokoloba 01 44 92 82 85 wana eza fixe na biso to bokocontacte biso na numéro na biso ya portable ezali 06 52 56 67 16 wana eza banuméro de contact na biso na baoyo nyonso bali kobenga biso.